C'est parti, très cher abonné de Fantastique Info Télévision pour la découverte de M. Mokola Lelo. Tout ça là qui déplacement, Kobanda, entrée à Boussawa, Torout Yanzoko, Kumatina Kisara. Et là maintenant en retour, on voulait emprunter une autre route, c'est-à-dire Kobanda Kinsala 1, Kobimana village Manenga via la route Sanda, ou bien on commune Manjil Passéry. Donc on a 5 novembre dans la vidéo Tina Souka. Pour nous la découverte les cas qui ambiance puis une vidéo où tout ça là qui par rapport il y a il est comme la qui gêne moi on a catégorique ça là tout dans la vidéo là au Kebinos. Merci. Tout droit yaka tika yo bige zonga boy muke zonga yaka tout droit yaka tout droit Mukeboy côté na yo yaka ça bien quoi oh yaka oh malembe oh yo kele basamba te bon bon oh quoi te oh bon oh Ok. Voilà pourquoi on a pas trop voyou. Bloqué. Fatigué. Pas trop voyou on a le bosso. Chef de équipe. Chef de travaux. Chef de champ. Tous zonga. Chef de travaux on a un ingénieur dans ciment. Ouais. Père payer moko. Mec des mères, mec qu'on voyait. Fallait Toko taille yo. Tout est dans CP li. Ah, tu changer de la moussous, tu es dans la bombe. Maintenant, de créer. Pas ma faute, mais quand expliquer non, dis-le toi là aussi quand tu moi raccourci nango, to bima manenga, to komi. Tu es le wapi pour te m'appeler. Na Kinsala wa. Na Kinsala 1. Na Kinsala 1. Poto zonga sikoyo, to zonga na transom moussous. Poto yela ki wana tour. To keto bima manenga, to komi na 1000 maisons Félix Asali kuna. Tout temps de pousse na to bimi nji baseri. Puis de ça. Ngai na ke gidega bangonzela. Oui, guide biso. Ba libérer nganga na zonga. Ah, ça marche. Na tiki bango bo simba ke. Voilà, simba tenzela pe yango. Ngafura zonga kuma. Ah, sika muzanya kwa. Ah. Kotonga musu. Siko bazaba ndeko moka kenda bakongo moka yiko. Iskacha meso. Iko tungolo. Côté Okin, côté kuna bakongo. Iko la sakena tango akala. Tango to abana mike koto pe yala ka bakongo. Poki mwenje ya bakongo. Ba mitengi wana ndio so bakongo. La nouvelle configuration va changer. Et juge et pousse qui ça. Tozaka mboka moko ezaka Congo. Oh, pesa concession de Congo. Ngana eleki na somba za États-Unis. Ozo mona na kuna. Ba sali nini? Asali porcherie poulailler. Et vendre nango. Pour expliquer parce que oza nani. Biso tozana biso ngana lwa comme missionnaire. Totonga église comme na gloire de Marana na Nicolas Mongali bande mususu tala makambo sikoyo des personnes to traverser na barrage na bango leto yela boye biso to traverser boye tokutana mokonza comment compliqué ngai quand c'est le terrain c'est quand c'est le terrain moyen nous avons été et bien déjà bon c'est la carte électrique oh minsa carte électrique na muninga na ngabi muninga na pesa ndé mo banga ko ngane abande otuna ngai mama muninga na kimi ngapi no kimi ngapi no profita muninga na mo ka kimi tolo na ndé ba biloko na makala biloko na carte église ma wana ta mais maté to linga des autres côtés te soza muto na carte té
Lugo sola boza Congolais zo ba. Ye bisema to solo la na ye. Siko muninga na ngane paniqué. Yanga sur la salle nini? OK. Parce qu'il y a un intention bien précis. Bon. Bon, c'est bon. Ah, okoi ozana kinsala. Ki mezalité. Ouais, bah continue à la qui a politique à quelque chose. Bon c'est logo. Ce qu'on le fait le muninga. Tout ka muninga. Zala calme ozana bila kito. Donc azana fotike. Yende poya. To sala musala de Mara boyi ba pele le ba teke sanitaire de Dieu. Eh, zala calme sili. Zala calme sili. Comment nous allons? Comment on a jusqu'à on va na kisasa côté ni. Na kimantie. So était so boyi mosengo. Mosengo église mususu ya na njini na sengo. Ngai mosengo na 5 église mususu za ba église mususu ebeli mususu na ngola. Aux amis missionnaires on installer l'église côté. To installer des églises mais to lo na ndika ba sa futa na mavoka to lo na lo to kinda. Ça va pas. Oh mais la police sali musala na ye yo okimate oza musala nzambe okima pone. Siko ngala kimate etaki explication na muninga nanga azoki de ma panique. N'est-ce que nous nini okimi. Oh mais alternative yo kende okine siko no ke bon. Ah zamu ka chef ya pa ele kimi sala. Banda uzila uzo ekala. Dansant qu'il faut TV la révolution. Agro business. Nous sommes la chaîne de la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission. C'est un but fantastique, il faut TV. Interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture.